la chaîne de la diaspora congolaise. OD Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Voilà, bandeko balandi ya IDE TV, mbote na mabota na bino, mbote na biso ya mkolo ya lelo ya jeudi le 31 mai 2018 na bipai nyonso oyo bino bozwami topesi bino mbote na kombo ekipe mobimba ya IDE TV et to souhaiter na bino boye mulamo na programme na bino oyo ya température na biso ya lelo jeudi 28 mai 2018 toye penza mingi pona ko kabola na bino oyo ezali kolobama mingi mikolo oyo likambo etali bongo candidat unique ya opposition au cas où ba élection esalami na kati ya mboka na biso na ndenge oyo elongo bani yambo penza tokota na oyo etali bongo likambo etali candidat unique tokomekana kosola na bino na oyo elekaki makambo oyo gouvernement ya oyo badirigaka ba congolais par défi bazali komona mikolo oyo mitu ekomi kotambola bango pamba te bayoki ete bandeko bandai kotiela bango elikia bakomi kobongwana moke bakomi kozala na langage un peu différente na oyo ya bango bamesana koloba d'habitude toyoki lisusu bakomi kokaba Congo basi bakaba yango mwandambo etikalaki wana bakomi su kokaba yango pona bato oyo bakokabela baye bakokotela bango bamina ebele ekomi kokaba makuna na ngambo ya Moscou toyoki bakomi kokabela ba Poutine po Poutine aye bakokotela bango tokoluka to approfondir penza likambo wana bongo tokoya lisusu kosola na bino mais toza suna motuna mongo tokomituna na oyo etali bikabaka ba bani kokaba mboka po bango baye bakotikala wana tango okabi mboka eza ko appartenir susu na bino te bopesi bato mosusu motina na bino na esika wana ekozalani bokobanda kodiriger nini territoire oyo bino bobanda kodiriger kozala susu oyo wapi du moment où bozokaba bato bopesi bango balobi ete ekomi ya bango comme balobaka donner c'est donner c'est pas voler yo ozwi olobi ya yo opesi moto azwi bongo yo otikala nini boko diriger susu nini bokomi kokaba mboka ndambo epai ya bato po bayeba kosunga bino bozala wana babengaka bino baministre babengaka bino bapresident babengaka bino soki banani tina ya kokaba yango mpona ebimela bino wapi lelo oyo Tchad bango balobaki na nkanza nyonso bakozwa mai ya ubangi Congo elinga to elinga te bakosala de toutes les façons mai ya biso ya ubangi ba tinda yango kuna na mboka na bango epai désert na bango ezali baye bakozwa mai na mokili mobimba mai o bango bamona ya kozwa ezali ya biso République démocratique du Congo lelo tozoyoka lisusu kuna basénateur bavandeli lisusu likambo yango bango baboyi ete mai wana ekende kuna te motuna toza komituna eske bao bakomi na molimo kokabakaba lolenge bayebi epete armée tchadienne ezalaka armée moko ekendaka na baguerre pamba na kati ya mboka Afrique eske dossier oyo bameki sukola musango na niveau ya Sénat ezali te ete po babendana oyo toyokani tokomi topesa bango yango kaka po bongo Tchad eba kokotela bango na mbilingo bakomi na yango tala ba mituna oyo ezali kotote biso na motu oyo tozali komesurer ezali malili ezali moi ezali molunge ezali mbula to ezali neige oyo ekokwela Congo na motuna ewana toza kotuna na température na biso ya lelo bandeko ya solo penza nous ne cesserons pas de les répéter, nous ne cesserons de les répéter que mboka na biso ezali na bokono et le Congo n'est pas dirigé. Le Congo n'est pas dirigé, c'est pourquoi Montonyonso akoki koya kosakana na Congo. Na yango bayi opposition bango bazali toujours na kobongama na ba éventualité nyonso lokola toyebisaki bino toprometaki bino dynamique de l'opposition aux Ali Bongo dirigé par Mwana Mboka Martin Fayulu
bakota ki bongo na 3e convention na bango ya dynamique de l'opposition to ebite ba dynamique yango pe kabwana ba musu ba longwa ba lobate tant bakota ki ba lobi tant ba longwa ba lobate ba kabwana bakota ina convention et tant de moni spot moko o basalaki pour la convention na bango on était vraiment surpris ya komona bilongi mosusu na kati ya sport wana ya bato tozalaka na bango mingi na diaspora oyo balobaka kaka mabe ya opposition tomoni bilongi na bango na kati ya sport wana mutuna monene ezali ya koyeba bakoma bamembre ya dynamique depuis quand et que bakoti kuna na kati ya dynamique bakoyeba kotosa parce que bango lokola monoko na bango ba ko maîtriser c'est difficile ba tosa est-ce que ba kotosa voilà un peu bon ba mituna toza kotuna na bilongi otomoni na kati ya sport ya 3e convention dynamique de l'opposition notamment tomona ki longi ya maman Justine Kasavubu toyebi awa na kati ya diaspora lolenge nini ya s'exprimaka lolenge nini oye atretaka ba oyo bazali na opposition bazobunda pour na Congo et za la libérer mais tomoni ye longi na na dynamique so ki a solo ami côté na kati ya dynamique nous espérons que bizalelipe et kobongwana pamba te tozali na besoin ya lisanga ya makasi pour na ba kokende liboso ezali te lelo oyo okoti kuna lobi lobi olongwe tomoni ba mangomba ebele awa kaka na diaspora aussi au changer maman Justine okoti awa o créer oyo te o créer oyo te ozokoba kaka kobongwana na ndenge wana toyebi te bokenda koluka nini eyebani te nous espérons que si kokendo ke na dynamique ezali pour apporter quelque chose de plus de bien et non kokendo kotisa susu ba désordre inutile parce que tout ça dans un moment il y a ba désordre te donc voilà dynamique de l'opposition basali convention na bango ya misato na kati kuna bapesi projet de société na bango na kati kuna baponi mwana mboka Martin Fayulu lokola candidat ya dynamique de l'opposition na présidence ya République démocratique du Congo soki ba maponami et salami ya bango candidat yewan mais kasi ya malamu na kati ya makambo nyonso wana ezalaki nini afungoli mwa nzela moko ya muke ya koloba ete bango bazali toujours prêt ya kosolola na ba oyo mosusu basi ba se déclarer comme ba candidat notamment mwana mboka Félix Tshisekedi au wapi congrès extraordinaire ya parti UDPS ba ponaki ye comme président UDPS pe candidat na élection présidentielle o epai wapi pe lisusu ba allié nyonso UDPS ba yaki ko accepter ko appuyer candidature ya Félix na présidence de la République. Tu es bien sur un côté ensemble plateforme oyo Moïse Katumbi a créé qui n'a pas ninga na mosusu et pas wapi bango baponaki ye Moïse Katumbi lokola candidat. Tu ebite boni et kosuka na opposition soki bako kokisa malobana bango ya kopona candidat moko kaou ba élection ezali to te to ebina noté mais ya mbotoko tasuto mekako développer bolanda nanu quelques interviews oyo EDTV ezwaki na 3e convention wana na sorti na bango bolanda ba nyonso ba intervenant notamment Martin Fayulu Jean-Marc Kabundu azali bon secrétaire général ya UDPS na bande komsusu o ba intervenant ki bolanda bongo tokoyeba ko zongela bino. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Ba sentiment nangé zali ce que bomoni bandeko tozana bango. Bandeko bazali zinga na ngai. To bani na bango kala to yebani. Tozalaki pe na ba misusu. Bango bakende. Bakende ba yebitina bakende. Moyo to tikali na bango bazali batu oyo bazali na ancrage, bazali batu bazana peuple. Bayebi eloko peuple alingi yango wana tosangani na bango po tokende bapesi ngai
lokumu batienga liboso balobi mema tokende biso misusu basusu tokozala na position misusu po bacandidat député nationaux bazali bacandidat député provinciaux bazali basénateur bakozala tokokende na élection mais élection ya malonga élection oyo te nanga ayela biso machine à voler na ye donc tozali tomibongisami po na makambo wana bomoni bino moko ndenge baninga bawuti na ba province na biso les 26 provinces de la République bomoni que tozali na bato partout tokopesa ba candidature partout donc tokokende na élection to bongama mais tokokende na élection te oyo Kabila kana ye basi bami bongami avec près de 10 millions d'électeurs basa ba fictif bomoni ndenge makambu ya audit ya fichier électoral et lobby batu wana basa ba fictif bakokende et puis bakaboli bango ba point ndambu ndambu na ba député nationaux na bango na ba députés provinciaux et bango 10 millions nyonso wana ba pesi na candidat na bango président de la République yango wana omoni baza koloba makambo ya machine ya voter yango wana omoni balingi te transparence ezala yango wana omoni nanga azali kotingama bazali ko distraire misusu bako distraire bato mususu ya opposition pona bango bakende liboso pour batricher na ba élection. Honorable, est-ce que vous avez facile bino ba opposition le lobo kuta na lisanga ba candidat baso kuna na ngambo ya UDPS Félix Tshisekedi na ngambo mosusu Moïse Katumbi yo pe lokola na dynamique, est-ce que vous avez facile beaucoup na bo misa candidat commun pe unique ya opposition? Neko motuna na yo ezali to na kati ya bato et pas bato bazali ba vandaka ba sololi soki bo sololi boyokani soki boyokani bokei soki boyokani te botire ba conclusion mais biso na dynamique tolobi boy tolobango bandakala que nous plaidons tout ça qu'on plaider pour la candidature commune ya opposition ezali te ko wela ezali kotala makoki nani azali na makoki oya komema biso nyonso liboso poto longa etumba nani awaza na bwanya awaza na caractère ezali te soki mindele balobi na yesala boye ake boye kende à gauche ake à gauche balobi non nani oyo bana mboka bakoloba ke mwasi wana to mobali wana atelemi akobongisa mboka na biso azali na makoki akobongisa mboka na biso azali na caractère akoyiba te akozala te po akende kuna mbongo ya lete koma ya ye akoma na ba compagnie kilikili abongisa zaleli ya famille na ye na bana na ye te ezali moto oyo azali na makanisi ya kobongisa Congo ndenge tolobi awa bomoni topesi projet na biso ya société tobengi yango investir dans les citoyens pour développer la RDC et kwani na makonzi motoba bolandi makonzi wana donc tozali kokoba et puis tokokoma transition sans Kabila Martin Fayulu candidat en cas où élection ça te toyokani malamu tolobi boye biso na monoko na biso boko yoka te to boyikote ba élection toko boyikote ba élection te toko kende na ba élection mais ba élection ya malonga oyo ego salema na ndenge ya malamu bana ya mboka bakondima élection na toko kende mais tolobi que soki élection salamité oyo ya malonga Kabila komo na ini Kabila komo na ko kende na yango transition sans Kabila et kozala po e bongisela biso nzela ya malonga tokende na ba élection oyo bana ya Congo basengi. Merci. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Résolution parmi lesquelles j'ai noté la résolution phare, celle d'investir M. Fayulu comme candidat président de la République, mais j'ai aussi aimé l'ouverture, l'esprit de l'ouverture qui a caractérisé cette décision. Je pense qu'on peut s'arrêter là et observer l'opposition, dire que telle candidature inquiéterait telle autre candidature, c'est aller vite en besogne. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Oui, basé ici comme on a recrutement, parce que le candidat président de la République.
Et surtout, donc, c'est Pélissin à l'objet qui est favorable à la candidature unique opposition. Et comme si vous retrouvez, ils ont comme ballon, l'opposition de la candidat Moko. Ils allaient une des personnes à Bisso Nyons. En tout cas, félicitations pour la manifestation. Bien, personnellement, comme invité, voilà pourquoi on répond à l'invitation. Matondo. Neambi yango na esengo. Neambi yango na esengo pamba te ezali misala bayi opposition. Bayi opposition toyi bayike. Ndo moni kotoyo IDPS. Atalisi ete ezali bongo Félix. Ndo moni ngambo mosusu ensemble. Batalisi ete ezali bongo Moïse Katumbi. Ndo moni pe mokolo mwalelo dynamique batalisi ete ezali bongo Martin Fayulu. Ezali malamu. Mais ezali malamu mingi mingi. Soki biso banso to sangani. Ezala baya Moïse. Ezala baya Tshisekedi. Ezala baya Martin Fayulu. To sangani pamba te ezali bongo bayi opposition. Bayi opposition na nzela ko sangana. Bakotalisa mayele. Nani obongo toki ko bimisa moko ya candidat. Oyo bongo ki ko kwisa ngambo ya majorité ya Kabila. Tozo kendene wana. Tozo kendene sika ya kokundola o to bengi na lokota français l'oiseau rare. L'oiseau rare rose à la Félix Tshisekedi. L'oiseau rare rose à la Moïse Katumbi. L'oiseau rare rose à la Martin Fayulu. L'oiseau rare rose à la Dorothée Mukwege. Mais yambote to comme un sika wana esengeli ekuke nyonso esa etia mayele etia makasi babi misaya bango moto mais lobi tozo kende wapi tozo kende ne sika kosanga na biso nyonso ninge balobaka na lokota français la fédération n'est-ce pas de l'opposition nazana kolikia ekosala mabongo pamba te mosalo biso tozo sala fédérer l'opposition autour d'un seul idéal biso ezali bongo nini kotombola Congo idéal biso ezali nini kotombola kaka nkita na biso te moto babengi congolais lelo aza suna bonsomi na ete kozongisela ye bonsomi na ye kozongisela ye bomoto kozongisela ye mayele na ye na nzela kotangisa bana kelasi na mayele nyonso na nzela kopesa bango eloko ya kolia oyo tobengi social na nzela kotalisa te mboka esolo totombola nkita nango ezali eloko malamu yango moni biso toyi awa likambo omonaka ngai te na Sainte Thérèse mokolo Fatia atondisaka Félix atondisaka Sainte Thérèse nazalaka omonaki nga te na Afrique du Sud makambo ya Moïse Katumbi nazalaka omoni nga lisu makambo ya Martin Fayulu esika yi ezali bongo opposition eloko ni babengi opposition bayeba boyi ekambemeli lolenge bazokambela Congo lelo bakokamba yango na kanai kaka bakokamba yango na esengo te ozotalisa ngai mais toza na besoin bakambi ya sika bakambi ya sika ngo bakouta wapi bakouta na opposition eza bikuke na bikuke oyo eza ekuke babimisi Fayulu eza na ekuke ya IDPS babimisi Félix eza na ekuke ya ensemble eza na ekuke kuna mona Dorothée Mukwege eza na ekuke musomo na Daniel Safu eza na ekuke mususu komona Serge Kindomba eza na ekuke mususu moni kuna Marc Mukebai kuna moni Eleze tokosanga na biso nyonso. C'est ça l'idéal. Yo moni Félix na Moïse Katumbi to sangani na beti PCT na nzela micro na yo les 9 p tokozala bongo na terrain na Sainte Thérèse tokende kuna makambo ya ensemble et si koyo ba force vive ya changement bazali biso nyonso sengeli bongo tozala ba imboke sengeli bazala na kozala wana eza bongo message ya munene pona Kabila amona ete biso ba imboka tokomi kosangana tokomi bomoko esiko bande kokosa biso na supa ndakala na pondu na kwanga toza sukuna te oye na supa ndakala tokolia yango Mwana mora Daniel, est-ce que ndenge beaucoup sangana, est-ce que opposition beaucoup trahir sous ce peuple? Parce que peuple ça lembi ba opposant, ba obande ki kofinga Kabila le lobby, les lobby comme ba plus kabiliste ko le kabakabili bango moko. Na ina précision na mutuna na peuple lembi te. Peuple lembaka te. Peuple abundaka bitumba neti suka. Batonde ba lembi neti chiba la lemba na ye. Akoki bitumba taka meli supa ndakala. Batunde balembi, batona balembi ezate opposition kufi, opposition ezali nani? Opposition ezali peuple congolais, biso nyonso. Biso batona pasi, bana bakotanga malamu te, kolia malamu te, omeki batire yo, obimi babwakele o gaz. Biso nde bayi opposition. Mais na nzela biso population, tokopona na batuna biso tal biso tomoni Félix azala leader na biso. Biso tomoni Moïse azala leader na biso. Biso tomoni Fayulu azala leader na biso. Biso tomoni Daniel azala leader na biso. Biso tomoni Mukeba Eleze azala ba leader na biso. Peuple alembi te, bango nde balembi, balandi molia. Na ko beta setene eloko moko. Bayo moni bazalaki bayo opposition, bakomi na ngambo.
balandi nini lokoso te lokoso surtout José Makila nayebi sio kotanga nanu kombo te bayebake kuna eza lokoso balandi kaniaka balandi supu ya likaku supu ya pondu bakomi kolia ngulu batumba tala mafuta bakobela diabete te Lorenzo comme bangisa bato na Congo likamone ndiko safu balingo lokasu kombo wana te eza Lorenzo te c'est la communauté internationale faut ebelo kwana eza pe Macron te c'est la communauté internationale utokala communauté internationale betaka sete tokei bongo na accord à Lusaka ba contourna yango l'accord de Lusaka avait comme objectif la réforme des institutions et salama ba contourna ba sali concertation bango ba contourna kaka lelo communauté internationale a télémeli bango a responsabiliser Afrique uto mukolo Kadhafi akoyaka bayi mokili batiki stratégie wana ba mindele ba balongola Kadhafi batiki stratégie wana lelo ekomi omonaki ya jamais CDAO mtelongola ki eti ekomi nde bongo donc pona bino ba journaliste faut boyeba yango yo kaka président Botswana te on a bien mwana Selembao président Botswana omoni Lorenzo na mwana njili njilwa donne mona dos Santos mais comment baba njilwa ozola na ngai nazoka pe susu koko ya Macron aka mwana matete ozoka mpandra ba vérité yango wana ndongo moni tala baza bakutala bato film Silia dans les 23 eza sumaka mto batire Rossi o batire Daniel ba no tire Macron batire Lorenzo no Menda lobby histoire à Congo jamais bakoki kobeta ngo sans bango maloba mende mona moka monita otangi koma mende lembisinga nzoto na interview Sili to sala publicité ba mende te qui ne sait pas que mende ne dit pas la vérité mende zo sala azo beta ba cop na eti beta ba cop na soka lobby bongo afuta maka mbongo bimaka na budget mende lobby wana a lobby na yeka rapotika loba mais ça ne change rien. Communauté internationale a su option option communauté internationale le 23 décembre élection exacte tout la mouissi ya zazaza. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Voilà, nakanisi bandeko bisonyo sotolandi lolenge nini mwana mboka Martin Fayulu alobi na oitali projet société na bango na oitali confiance oyo bapesiye na bango nyonso bayaki kosana na 3e convention wana ya kozala dirigeant ya dynamique pe ya kozala candidat na bango na présidence de la république. Bandeko motuna na biso ezali oyo boyi candidat unique na ya opposition ekosalama to ekosalama te. Toyebi boni chaque groupement baza kopona oya bango ba candidat. Moïse Katumbi asangani na bandeko na nyonso o balongwaki na Kabili oya G7 basangani na AR pe na ba personnalité mosusu bakende kuna na Afrique du Sud baponi Moïse Katumbi candidat na bango na présidence de la République na ningomba o basalaki bongo babengi ensemble kuna tomonaki ba personnalité ebele dans na ba plateforme ba politique bakendaki basangani UDPS na congrès na extraordinaire o ezalaki ya koluka boni bakozwa moto oyo akojouer rôle ya président ya parti na bango après liwa ya papa Etienne Tshisekedi baponi président à la personne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo balobi yebe lisusu ba investir ye candidat pour la présidence de la République na kati kuna otomonaki va participer à congrès o baponaki bautaki bipa ndenge na ndenge na intérieur ya Congo pe na extérieur ya Congo baye bauti babuta bauti Isiro bauti basankusu Bwende Inongo bauti mboka ebele Goma Bukavu baye balobi oyo bango baponi ezali bongo mwana mboka Félix akamba bango pe azala candidat na bango toti komona susu ya Martin Fayulu ndenge nini esalami mais sika problème eza ko se poser ezali oyo ya kotuna boye
candidat unique et que salama sur base de quoi? Critère nini oyo bakosala na yango pona kozwa candidat unique. Tomoni bongo Martin Fayulu na maloba na ye alali komeka kosala modélisation, modéliser un peu candidat idéal ba oyo ye esengeli azala na yango toki bongo nenga oti koloba kasi bakopona yango bango na bango kaka ba politicien bavandi basololi tout en négligeant mangomba oyo to réunion oyo assemblée oyo sanganaki eponaki bango. Est-ce que assemblée oyo poni bango oyo poni Félix comme candidat, est-ce que mandaté qui Félix pona kokende kosolo na bandeko mosusu pona basangisa ba candidature na bango? Assemblée oyo eponaki Moïse Katumbi, est-ce que mandaté qui Moïse Katumbi était akende kosolo la na ba politicien mosusu pona kobongisa candidat unique soki ya ko se retirer a se retirer tikali moto mosusu? Assemblée oyo eponi Martin Fayulu, est-ce que mandaté Martin Fayulu pona kokende na ba négociation à lolenge wana? Voilà un peu mituna oyo biso tozali ko mituna. Candidat unique c'est bien, mais est-ce que vous avez la volonté à la population ya bato oyo ba poni moto akende kozala candidat na bango? To ebite lolenge ni na mikolo ezali koya et anonini ekopesa mela biso. Na 2011 tomonaki ba tractation salamaki pona kozala candidat unique, mais mingi balinga kite na bato mosusu kutu pona bango bandai ko papa Etienne Avanda bango bazala ba candidat na place papa Etienne. Donc candidat moko alobi ke non bo pona ngai Tshisekedi ozala pembeni. Lokole salamaki ndenga tabi lokole bo poni Tshisekedi bo poni ngai te bolinga Tshisekedi ngala kolongwa pete ngape candidat. Mbalo ko sala mabongo te. Voilà mituno tozali kotuna. Mais so tokei na bozindo bandeko la ngai liboso tokoma nanu wana eloko makasi ya kosala ezali ya koluka des voies et moyens ya kolongola d'abord ba oyo bazali kokamba biso pa défi commettre bango liboso hors jeu. Soki bakomi hors jeu nde tokoyeba ko s'organiser. Mutuna ekoya lisusu tango siko lelo esalami ke non Kabila aza isusu te akei andimi abi akei to bakei sie na makasi bato nyonso bazoloba wana. Est-ce que bazala susu dans même esprit to ebite? Mais souhait na biso ezali na moment oyo tozala toujours na lisanga ba langage oyo bolobi na public toyoki kuna Moïse na Félix P esika bazalaki na États-Unis ba signaki document moko ezokende pe kaka na sens wana. Tokosenga sikoyo na ba oyo bazo zinga ba leader wana bazala pe na sagesse pamba te moment oyo tozali nango eza moment moko très difficile. Ba fan club to ba militant oyo baza kozinga ba leader wana bozala na bokebi boyeba tenir ba langage moko oyo ekokabola te oyo ekopanza te sur la place publique. Boyeba langage nini oyo bokobanda ko tenir na public pona yeba ko bebisa te, parce que moment tozali ko kende na yango ezali moment zo senga unité ya ba politicien balobi balingi changement pona force ezala ya makasi ya koluka kotindika ba o bazo boya changement bayeba ko se plier bongo na biso ekende na nzela oyo esengeli. Donc voilà nakanisi pour la température na biso ya lelo tosuki wana na remercier équipe mobimba oyo bazo soutenir biso oyo basala kaite bomo na biso na banda kuna bino na nzela ba télévision na nzela ba internet na bino ya ba ordinateur ya ba portable to tondi bino pe botondi na fidélité na bino na EDTV. Ba oyo bazali na bomoi bayoka biso. Merci, au revoir. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.